Mais oui, na même les bébana. Donnez pas de quitter alors. Ma maman pour la bagarre qui au fini. Na bo soulé va sous vêtement na soulé va soutien naï. Azamo sinanga. Na bo soulé va sous vêtement na soulé va soutien naï. Azamo sinanga. 1 plus 1 est égal combien? Mais bon yo ka sonani. Papa, to saka moi sinayo. Prophète Moka Koufa qui a yezaki bando dinala kata mai libula mai. Akenda wa. Akufa ne. Mai pedali. Mai ba adindi délivrance. Bako kufa. Akenda wa. Akufa na voler ya mutu ka Egypte. Ala mungi be pa kufi. Ndemo no pasteur ngo so kufi. Église abatongo ba pasteur wana et continue à rater. Oma o panzane. Et puis on remarquer ba kufa ka valage. Yango ba sai la saison na bango. Moi 10 ans va pessier. Asel on bamba. Mulimo akandeza mulimo moko mabe. Oni mutu asali ekobo Omoni mutu asali ekobo Porte d'entrée ezamo musika ke mutu asali waza na kan. Metala mulimo akanda. Otambusa mutu kana yo. Wewe alega yo. Otamboka tika batu. Yo pesoba osaka na ngai. Mbala moko allez atelemisi mutuka naza magistrat bitume bimi na makadam embouteillage salami. Donc mulimo wana mulimo maîtrise de soi et puis ça kanda makasi ndio mwa mabale zo kabwana soko bali mwasi na yo po bale na mbali na zana kimia soko ki likambo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble qui est présentée par moi, la votre blogueuse influenceuse Sarah Tola. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le docteur Patrick Mobik ici. Alors, avec le docteur Patrick Mobik ici, notre fois on a parlé des combats spirituels. Aujourd'hui, on va parler des combats de fitir. Combats de fitir, on va retrouver toutes les sortes de combats dans les combats spirituels. Alors, je dis un grand merci à ma sponsor Nanganyos tout et un grand merci à Azir, un grand merci à Majabu Gospel, pourquoi pas, à Papa Diego Milito, un grand merci à Maman Gina Amatou,
Motema papa Aaron Amat, le prince de Dubaï. Un grand merci à Jenny Beta Industriel. Un grand merci à président Charles Tamboui. Un grand merci à Amélia Moueba, la privado ya Orlando Domingos. Un grand merci à Tatapo et Fapekato. Un grand merci à Sol ya Bambemba la commentaire. Et au Penza, on a invité dans le cadeau Nini. Et un grand merci à président Bébé, maman présidente, maman Nathalie, na bande cognos tout ya groupe WhatsApp. Alors, question d'actualité, pourquoi le pasteur va commis Bokandi Sabat? Pourquoi le pasteur va commis cause y a enlèvement? Et pourquoi le pasteur va commis comme les sabato ma belé à ba commis? Ma belé anga ba pasteur mongo bimanga ba lesio ma belé. Pasteur msuso bimana matete alesio ma melisio o ma isoki ya nini oyo. Toromeka un peu pour parler sur ma question d'actualité vraiment dans les réseaux sociaux. Sans plus tarder, un grand merci à mon équipe technique, Ars derrière la caméra, sur le même langage, Nanga, Fungwe Lapso Plateau. J'ai dit bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Sarah, grand esprit, première dame. Naki komu susue. Ubaxiwana. Ah. Naki komu susolobiwana. Ah, blogueuse influenceuse. Nakamwe Nzambe apamolo merci pour l'honneur au Pessibiso dans l'émission où il y a tranche matinale, analysons tous ensemble et réfléchissons ensemble. Nzambe apamolo, Nzambe apamolo caméraman, vraiment apamolo pe ba onyo so balandara biso et puis ba onyo so ba ka commenter en bien to kwa neti ndeko sol memba. Vraiment betela ma beaucoup boya ça dessin habi ato. Donc na sepela makasi mingi on a encourager biso. Bato beli pe afinga abiso afinga abiso o bozali mamba osala oyo na télévision bozo l'exaba tout temps kolukala kolukambo vraiment nzambe alim sabat mususu wana parce que les deux arbres tout temps quand même ba classe tout temps ba classe et puis na date mboka o to simplement musupe go sunga pe peuple na ndenge mama molimo te donc bato wana ba ebité peut-être mamba so mais nzambe alimisa bango baza bato lobi ba osima mana nzambe le ba okuma pe osamola sans malamu lokola biso nzambe pamola. Merci beaucoup docteur Patrick. Dernièrement tolobela combat spirituel mais aussi ba étape na ngoni hospitalier. Alors le lot ozana point vraiment il y a combat de futur oui ça point mongo très fort déjà combat de futur tout le monde a makambo belé na kati combat de futur. Dans le combat de futur, vous pouvez expliquer le combat de futur. Merci beaucoup, ensemble, la terre, quelques poussières de secondes. Zamina Lola, na commission, na Sanzolo, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Il y a un abisso de charge Oyo, et le monde a Moussa na yo Moussa Koul Mama Sarah, on a pour délivrer le botan na yo Nzambe, couper sa connaissance. La Bible dit autant de soir mon peuple sera enseigné par moi-même. Yo moko yaka côté à libota na Nzambe. Est-ce que biso to éviter yo l'axabiso parce que la Bible dit un témoin fidèle apporte la guérison. Do lo baté question de lo banakat na biso na komone Christo circoncis pe mato ya ba obazola na biso ba pamwama na komone Christo bo baza malade ba bika au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui maman Sarah to la grand esprit combat spirituel na inibiraki 4 grands points. Point liboso ezali le combat du futur. Yami balé les combats des étoiles. Yami sato les combats de naissance. Il y a 4e ezali les combats des mariages. Les grands combats on a. Les combats liboso combat du futur. Combat futur ça makambo ezo ya lobby. Na classe to ekoli futur lointain. To ekoli na ba futur eza simple. Futur za lobby ya moto. Okomona na nzela to na quartier. Moi si oyo na mobalo ba jeune garçon na jeune fille. Omona moto otala bango balabi ah ceux qui garçon na fille babalani babota mona kitoko hein. Nani alaksi bango nani ebisi bango ke no babota mona kitoko. Iye moto wana asia moni déjà lobby oyo koko ya. Mais komona ba parents ya mwana bazo comprendre te. Okomona ke no parents za menisier. Mwana pe azo sepela ko imiter ndenge papa azo beta mabaya. Mbala moko parents za mayele ako initier mwana na ye. Oli ba mwinda oyo ba florissant otozo mona oyo. Ba mwinda oyo muto asala muto inventaire. Azaki zoba na classe azo raté na classe.
aoke classe azwaka te zoba ya bazoba ti préfet abisi mama ba mwana penza esimba te mama otanga tika na yo siko mwana ngo aye ko inventer ce que loko ba ndi omeka meka kaka nzoka za na dom mususu ozomona mama ifa ya mona ke no mwana classe te ndengo za ba centre d'apprentissage aussi mutu nyoso ko tanga classe ko normal te bat mususu ba ko yekola pe métier ya mo ke no ba para malamu il faut tala mwana ye amona mwana ko komandenge ni mwana oyo a développer ti eko sala mwinda oyo ameki zo simbati ti lelo ba mwinda oyo lampe florissant ou toza florissante oyo zo consommer te toza nango oyo moto asala ngo ba ndoko ka classe te ndeko mona ke no ba para mayele ba mona ka venir ya bana ba tala Joseph azana Jésus Christ azo mona venir ya Jésus te anja ebisi Joseph na ndoto abitala zo mwana oyo Jésus ano muki Hérode ayo luka bomaye bokima na Egypte tango Hérode akokufa nde bokozonga na mwana oyo ozomona alors bapara mosusu bazaka averti te bapara ebele na bible bazaki averti okomona tala moto nani Rebeka na kata libumu na ye aza na Esau aza na Jacob wana Rebeka mais nzambe ekoyebise na ndoto ke mwana oyo aza mwana asuka oyo Jacob akodomine mwana aza moto ya liboso Esau plus tard Esau aza ne yaya mais sore kolakisa na suka omona ke no Esau azwi lipamboli te mpona nini parce que maloba ekokisami mama sa monaki déjà ntango Isaac azolobaki no nangi napambola mwana na ngai ya liboso mama yoki ayebisi Jacob lelo papa na bino Isaac azolinga pambola yano Esau sala boye zwa nyama bomai lambela ye sala boye makambo nyonso soki libabe malédiction badécouvrir ke no eza Esau te malédiction etomeli kona nga mama Rebeka ozomona mama yebaki futur déjà ya mwana wana kino kozala grand yango bokamwa te Esau ye moko aye alobi likolo ya potopoto bilo ya kolia likolo ya soupe ale kamataki bokolo ayebi te futur ekoya kokanga ye ateki kibokulutu eza na bato ebele batekaki bokulutu na kindumba batekaki bokulutu na n'importe quoi nzoka lobi ekokanga yo c'est ça le futur en fait soki totangi na Genèse chapitre 49 Bible ezoloba boye Jacob abengi bana ye abina bango sangana écoutez ce que Israël vous parlera boyoka makambo Israël zo sabino ce sont les choses qui arriveront à la suite du temps ekoya lelote ekoya sima mikolo papa ou Jacob yona babengi peka Israël tango za papa nzoto za papa Jacob papa biologique na mulimu yona ka koma Israël abandi ko yebisa mo makambo ekoma alobi yo ribe tala komba futur abi yo ribe moi liboso oza mwana makasi na ngai okozwa prééminence te okodominer te bande ko ba ko dominer yo pourquoi o mataki na mbetu na nga cela veut dire o sangisaki nzoto na mwasi na nga alakeli mabe akomi na Simeon na Levi abi mo bino ne bozawana molimo na nge ovanda te na makita na bino bokende ko sala makambo mabe bobomaka batu na ville ya Sichem tangu oyo batiaka leki na bino dinazemi bokende bobomi batu wana bokosi bango basala circoncision tango basali circoncision bakomi faible bobomaka bango ngai molimo na nge vante na kati na bino ozomona sima mikolo mama Sara Moïse ekoya kaka ndenge Jacob alobaki ke non ribe okozwa prééminence te margoza mwana ngali boso ozomona mama Sara tala mwana oyo Jacob alobina ribe alobi ke non yo ndongo za boye okozwa prééminence te atoza mwana ngali boso le fils de ma vigueur mais sima mikolo tango bakati sima rouge bazokende na terre promise Bible ezolobaki no tribu ya ribe bakomi kosila balimba disparaître na mokili à cause de maloba papa alobaka mpona futur baloba nini mpona yo oyo kobonga te oyo makambo nde kosimba te ekomi kolanda yo ozomona no futur no ebebi makambo ezosimba te à cause ya badéclaration moko boye yango na kosalaka maseki te soki moto alobi mabe mpona yo telemela ye parce que pouvoir ezalaka na kati ya maloba na monoko na biso ozomona eza na bato ebele batata mwasi baloba yo loko osalinga boye yo komona na libala na yo loko nazwi liputa te okobota te na libala na yo loko nga nazwi sapato te okobota te loko na fete ya libala biso famille botata tolie biloko te
biloko e retard à cause ya biloko akolia moto asiliki alobi mabe omonaka moto abali azobota te mama Sarah bitumba ya futur nde Moïse aye kobondela mpo na Ribert alobi que Ribert vive à cause ya maloba oyo balobaki futur baby ozomona bato ebele ba futur na bango baby atiki Afrique awa ake poto akasike no akobonga akoma kuna eloko moko te malonga futur basi ba baby ça déjà ozomona basi ba baby ça destiné tant baloba maloba wana il faut oser na maloba oyo ekoza puissance yango na biso basai na nzambe bato bamona eza mutu mosusu babi naoke na pasteur wapi naoke na prophète wapi nga mpe nakobondela naza na nzambe na nga mutu toza na dimension oza na nzambe ndenge moko te parce que la Bible dit quand j'enverrai la peste parmi mon peuple si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simili prie cherche ma face se détourne de leur mauvaise voie je l'exaucerai. Si mon peuple est sur qui le peuple Dieu est un serviteur de Dieu qui est en cheval, qui est au milieu. Le peuple ne peut jamais invoquer Dieu du coup. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur qui le peuple invoque Dieu. Pour allongo la malédiction. Neromona ana na temple. Amatara matarane na temple. Ana mama Samuel. Même kula kuta na sacrificateur Eli. Sacrificateur Eli abisi mwana mwasi. Zonga na yo. Kena ndaku lia pe mela. Ozo na bana. Ozo bota na yo. Azongi na kimia. Asaki intercession te. Akuta mose na nzambe. Naza capable ya kolongola maloba mabe baloba pona yo. Naza capable ya kolongola malédiction. O baloba pona bo mwana yo. C'est le docteur Patrick Béni du ciel, le prophète Mobikisi. Vous nous appelez, on va prier pour vous. Nengo moningawa lobby. Nato aussi sa prière à 45 jours mama Sarah. 45 jours. Nzambe akumisama na témoignage mon na joué CP signata on a commis na bureau awe pa na yo. Problème que nazaka moninga na tellement na banu ko sauter. Moi si moko boya za na France. A bota te 3 jours. Masuba ebimate. Abengi nga lobby na bu toujours à clôturer la prière à 40 jours. Albi papa moi ezate. Na ebise maman écrit parce que je suis en prière en ligne. Na bonde la batu to zaki batu belé to bonde la bande ko awa ba colonel ba na misusu to sa ba prière. Na ebise maman koma na sali tout na bimbi na tiba na bonde le pona yi. Lelo to va na polé ba mukendi awa témoin na lakisi. Albi papa na boti sans césarienne. Na boti nengo lobaki na nga. Nakobota na 24 heures polé za témoin ako témoigner. Nzambe azana nguya yakobongisa futur na yo. Voilà le grand combat du futur. Ezana ba point oyo toko ko énumérer na kati wana ba point ezebele wana ezana maboko na yo. Merci beaucoup docteur Patrick pour l'explication. Il y a combat de futur. Alors na kati ya combat de futur tokuta impatience. Mama Sarah, impatience ndongo lobela mo impatience. Nelika monene. Impatience. Kozanga patience. Omoni mama Sarah ndenge évoluer. Jo na zo landa zo boza yonde fali ya media. Mutu mususu a éviter nzela oyo lekeli. Bambongi okute nango. Salelanga lokola Moïse. Salelanga lokola Jobe. Basalo lokola Job. Yo ebi ma Job ya monaka. Yo ebi ma Job ya monaka te. Impatience dans la vie. On nous comment le kola mutu bo ne ba te belé ba simba kisi. Pona yango simbi kisi. Oyebi ke na monde na bino même ya ba journaliste oyo. Na même na YouTube ba te belé ba simba kisi. Ouais. Ba te belé ba obela ba mabomba. Pona nini? Pona kozanga patience. Na ngina tanga nanu awa parce que koloba mingi kozanga kotanga Bible ezapi mabe. Tika na tanga no Bible na Habakkuk awa chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 1 na kitina 2. Bible lo bibu. J'étais à mon poste. Problème est faut za na poste na yo. Oza na musa na yo. Oze la paix. Olika obima mara moko boy. Oliko matambala moko même à tes escaliers ça na premier niveau, deuxième niveau, troisième ozo matamale malembe. Ah ouais. Yo mona pi mwana muke. Oboti mwana mama mino ebi mina munoko. Bonjour maman Sarah, oki mandap. Mwana yo moko oki mandap. Mais mono ndenge nini? Mwana fazala. Ale kabeta nyonso. Asuba na bilamba, anguluma. Bana miso exceptionnel les arana mupi.
mais ça to boti bana 10 bana nyos tout maman va telemi maman bonjour madame bonjour monsieur on est remis sorcellerie. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que j'ai répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et autant moulané et que nous recoxama. Malgré temps, ils ont déjà fixé la prophétie. Osa na prophétie au bonga. Osa na prophétie au bala. Pourquoi vous avez bala bateau? Pourquoi vous avez basi bateau? Pourquoi vous avez bambongo na l'État, na gouvernement? Moi que vous kita. Et vous avez nasima. Nzamba salbo okoma grand, okoma mutu munene mutambongo. Pourquoi il bambongo na poche mbali na yo, na poche veste mbali na yo? Pourquoi il bambongo? C'est une prophétie dont son temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Impatience, c'est ce que nous battons belé. Balingna comme à boy, na comme à roi mututel. Ndemal moko baby si futur na yo. Oko luka kisi obel liboma. Oh non, famille balokio te. Yo moko mutomi loki parce que ozélité. Zela tangu na yo papa. Zela tangu na yo maman. Ozo zelaté pourquoi? Pourquoi muté mezo beta boy? Ceux qui va fiancé yo, le ba ko bala yo. Pourquoi vous brûlez l'étape? Ceux qui moubaye nous ont 1 franc les lots. L'homme a 100 francs, l'homme a 10 francs, a 1000 francs à Kobala yo. Pourquoi mis son ben à mobile à Batou? On reçoit sida, on reçoit problème, impatience. Vraiment. Impatience. Et bon, maman va les belé. Batou belé maman Sarah qui va jouer en décembre. Oui, ça la calcule. On en décembre. Impatience. Bah maintenant m'bala Batou. Bah ça qui nous ma. La chambre à MP. Professeur Moutola Zopé sa maman MP professeur Lukuta. C'est un prophète menteur. Mais bah, tout le monde va publier les vidéos à chambre aussi. Nabi et l'oroté, on est en montage. Moussa Nzambe a bon. Moussa Nzambe c'est un faux. Ma profession est une profession montage. Tout n'est qu'à Kaibisayo. Nous on la table la map bien. Tout n'est na lati soutien pour l'air ni so Ibisayo. Tout n'est quoi bota maman le comme on est. Ah oui bisoté. Baza prophète Lukuta. C'est pourquoi moi le prophète Mobik ici, docteur Patrick, n'a pas dénoncé Babouzo Bawana. Le prophète m'a dit qu'on ta prière. Bazar Blon va bien la CD, Makiona, CD, cela veut dire arrangement. A cause de Moutou, a tine na Kenya, pese mbongo, a côté na MPO na chambre wana, a côté kuna. Moutou na mdimi, ngai na kota kiao. Ba osaka na bino na ngaite, ba osaka na bino na ngaite. Bien. Ce sont des faux. Oui, je vous l'ai dit. Je confirme. Je martèle là-dessus. Il y a le kuta. Si vous avez ici, vous avez un hôtel. Et puis, si vous avez nini. Pour la prophète, il faut que vous ayez un Zala Passia. Lukan Zambe. Zambe, oui, mon Sam. Si vous avez un sur prophétie, les problèmes, ils ont appelé un mot cannabis. Prophète Lobelanga. Bon, nazo ebisa prophète babengi na hébreu nabi. Nabi lakisi la bouche D. C'est lui qui parle à la place D. L'ambassadeur D. Siko soki nzambe ye moko. Akangine munoko yo mundimi obi prophète Lobelanga. Abo lobelo penza. Abo mami kayo. Obi tumeza na famille na bino. Akolobela yo. Bitumba ya ndenge nini? Bitumeza le combat spirituel, la Bible en a parlé. Na Genèse, tin Apocalypse. Comment le diable a quitté na mokili, Bible dit que malheur à la terre car le diable est descendu parmi vous. C'est-à-dire totamona bitumba déjà. Totamona même Yesu soyez prudents comme les serpents. Vous êtes au milieu des loups. Les loups ravisseurs. Yesu dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Jésus a parlé dans la démon, démonologie. Yesu a été à démonologie, expliqué démon. Il a parlé des diables. Et ça, le côté, autre que nous avons bitumba. Mutu nyonso aza bitumba.
D'ailleurs, ce que Bengani démon en zoto na yo. Démon na okende. Azonga me akota suite azonga okenge dile. Aotala. Est-ce que ndaku neza balaye? Ce que mon keno za vite. Akia ko zo ba démon misuso ba lekiye. Bazongi. Ba ko vanda sikoyo. Ozomona. La Bible en a parlé. Biloko neza biloko to linya ngote. Bon système automone en l'église misusu ba comment ça la kutu fiche que oye consultation prophétique pas. Biloko na kasima ki on evandi wanat. Tangu yoko ya osali consultation lobi ke non ndenge za boy ngai mama Saratola. Opesi ko mon adresse na makamno nyos tu. Ye muto na secrétaire on a okango photo na WhatsApp. C'est une le pasteur. Tangu yoko tout maintenant nous prophétiser. Mais vous comprenez pas mal mo na bimisimbo. Ndenge ba prophète ba WhatsApp tana ko panza bango. Le prophète Mobi qui c'est le docteur Patrick est venu pour détruire tous les prophètes. Alors, coller sa batu ba mama batu. Coller sa bango. Prophète Moka akufa kia yeza ke bano dindala kata mai libula mai. Akenda wapi? Akufa ne. Mai pedali. Mai ba adindi délivrance. Bako kufa ko bana yana bangwala kuna tina na lek na bango. Wasuka. Ba suka bango nyoso kufa. Parce que bloko na ozana kimiate. Ozana kimiate. Tango osama kiona ozana kimiate na conscience na yo. Oyeba ke no mbongo na olia. Bana yana banga mukolo na yero manga. Bazana yana banga mukolo kubana pétage tilek na banga. Yana banga mukolo ne pétage. Pétage tilek na banga suka. Ya mukuse. Bango nyonso na batoma ki on a 5-6 bango. Donc l'air vient les déjà venu. Oyo bakoza la frapper tala bazana conscience tranquillité. Tant basa biloko wana. Omoso avandi. Mungu nzambe yako yibisa bango. Ole sa mwasi no monga moyibi. Ole sa banu monga moyibi. Est-ce que le futur va en aller? Parce que je parle du combat du futur. Les sabats na yo mbongo oyo ozuna moto ki na mosala na nzambe. Omoninga conscience na nga tranquille. Omoso alati 20 step. Eza moto ki na ngamo. Na ninga kimia. So na same nzambe. Na yaki ya mukolo ya les premiers opambolinga. Eza moto ki na nga. Opambolinga. Ah docteur, vraiment na pesa action de grâce na nga. Na pambola maki eza moto ki na nga. Pona nini totamoli na yo tokela ba orphelinat na ke na zo samelo bité na kanisa ta docteur Patrick Boy ata na bola moko na pambola na ulia ona kimia mieux vaut na lia matembele na ndako ya kimia na bien sauf na kata mutuka toke lengi na mutanga zali bande zo tambola sauf na kati kuna pour moi on peut bien te ezaka kiti na makolo kuto esalo passe na embouteillage o gagner nini. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner toutes choses de la terre et il perd sa vie. C'est ça le combat du futur. Au moins lelo, osama kiona. Na moko zaki na nini ya na côté stade de martyr. Ya zaki otenga na mona ka onga kitata. Akufa na voler ya mutuka ya jeep. Ala mungi be pa akufi. Ava kufa makamususu ko bima tout ça abandi ko mona batu abandi ko loba akufi. Et puis on remarque ba kufa ka valage. Yango ba sai la saison na bango. Moi 10 ans va pessier. Ah ça là bang. Mais moi le docteur de la parole de Dieu je suis là. Jusqu'à tititi yeso azobo mwenanga. Na we le lo mokote. Na na somba voiture. Na sala makionate. Na bakabela na lupango. Et pas muninga na mubali. Na sala makionate. Na mito to so anu na tonga na kunanga. Na sala makionate. Ozomon. Nzambe alongisa nga. Muninga na mubali pasteur akabela lupango. Ok non. Comment fait-il que nous comme singa moi si na été PDT a comme singa nani obabe en PD a comme singa PDT et l'autre mokoté mais akabeli nga lupango na ko tanga pe komonia aza pe juste quelque part pe awa aza quelque part quand environ na funda awa ayebi pe yo aluka pe yo awa ya pe mkomso ko tia émission na awa nani côté funa ngana aza yebanité. Mais à l'andanga, nous avons une mission pour vous. Ah, docteur, nous avons libre paix. Tant que nous avons été à Marie, nous avons été belé. Ah, vous avez un espace, à tout un espace combien? Nous avons bien beau solo là. Vous avez beau solo là. Que nous avons été sans malam. Vous avez donc, vie appréciée, impatience, pour les beaux solo, pour les beaux même dans le ministère, les prophètes,
mais au moins non atala ba prophète belé na ebiso lelo ba prophète belé nani a consacré ba prophète nani a participé na ba jour au ba consacré batu souvent ba pasteur ba consacré ba pasteur ba berger ba évangéliste et ça passe au moins ba consacré apôtre ba consacré prophète ba prophète ba utaka so ba no pesa mo ba dona ewana ando pesa un message le message rébellion pouf maman a comme prophète néanmoins non a kokaté ko te a bible boy a kokaté ko panza bible a kokaté ko sala 5 ans na théologie tanga a kokaté maman ba ni ba biloko wana ya makiona et facilité tala et bien na prédication a kokaté ozomon c'est ça ko bana ya na bango tina mwana bango asuka. Donc c'est un peu ça le message d'impatience. Il faut que vous en ayez kimia dans la vie. Si tu cherches Dieu, Dieu va te faire voir sa face. C'est ça l'impatience. Les grands combats de futur. Futur ne robeba. Ba no ba robeba. Pour laisser ba no mo mabe. Moi je moi divorce au salama. Ne moi no pasteur on soit koufi. Église à batongo va pasteur wana et continue à rater. Au moins panzane. Maintenant la ko na biso ba idi na bala. Bakufi banza malamu ezati lelo ozomona donc bazaki na semence ya bien voilà. Merci beaucoup docteur Patrick ba signaler biso ngonga na yebi ke to chité na maîtrise de soi. Deuxième point donc combat de futur to bandi na point A impatience ça vous expliquer to chité na maîtrise de soi. Prochainement to lever la sommeil na orgueil. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maman Nangai Sarah. Et c'est le moko, si nous avons maîtrise de soi, azan na Saint-Esprit na katina ye. Nga bona ba pasteur bele ba agité. Mais au moins aza agité, azan na kimia te, maîtrise de soi ezate. Pona ye azo viser, nga ba to bela benganga. Oh docteur Patrick, nazo benga naza desi. Ceux qui na bengi prophète moko soka na tinele mbongo. Pa, akangi téléphone. Yo le mbongo ba sa musalati. Nyo kwama. Zanga pongi. Ako bata poto. Lia mbongo na e. Ako. Ako benga yo. Ouais. Siko yo zo mbongo batu. Ole yango, ole sa musalati. Maîtrise de soi ezate. Il faut là que ça que nous honnête. Au jour d'aujourd'hui ba ça ba honnêteté. Et ça démon mubimba, o bébé ça va tout fitir. Mutako tinelo mbongo na poto. So melanga lupang. Okosena. Orate. O so milpang mo na kitsuka na bibwa ya mabe. Mais ça na confiance na yo. Tellement maîtrise de soi ça te au moni dollar. Au moni na âge de. Moi nani na tanga âge. Dans l'an 2000 kawana. Nous avons souvenir déjà. Ba bloko ba dollar na zongo. Na mona makambo. Namona nalali pongi mutu ala musinga asominga mutuka nalala namoni mutu asamba na église biso église moko te abi ngoko ta studio asamba na église ya limité wana abi ngoko studio combien na sale devina ba clip abi samba mo cash personne n'intéressé. On a vécu des choses. Maîtrise de soi et ça que nous battons belé ba bo mama bala. Maîtrise de soi et à autant na demo ya biyoka yo. So ba yebisi mutu likamu mbalamo mutu asaflamer. Na kata maîtrise de soi wana to mona colère izana kati wana. Mama Sarah nazo yebisa batu wala na biso. Omoni mutu asali ekobo porte d'entrée ezamo musika ke mutu asali wazana kanda. Mulimo wa kanda za mulimo moko mabe. Pour mutu asali ekobo 1 aluli mwasi na nzela 2 bayokani rendez-vous 3 il faut que mbongo azela salaire 4 soit akoyiba mbongo 5 akosi mwasi na ndaku 6 abimina mwasi na 7 wa foot hotel tout ça tie comme aboy ozomona ako lemba pe metala mulimo wa kanda otambusa mutuka nayo wewe alega yo otamboka tika batu yo pe soba osaka na ngai mbala moko allez atelemisi mutuka na za magistrat bitumbe bimina makadam embouteillage salami donc mulimo wana mulimo maîtrise de soi et puis ça kanda makasi ndio mwa mabale zo kabwana soko bali mwasi na yo
mobali na mobali na zana kimia soko ki likambo omoni mobali ono mobali akendeki na hotel bayebisi yo bamontage mpe ekoma oui vérité ko ozala zana kimia d'abord maîtrise de soi eza te na bacouple même na bakonzi nde omona même ata na justice ka atali elongi no boyoki te akanda condamné yo bato bia baza na prison baya bainnocent bakota kuna pourquoi nde kaka no juge abande osambisa ye azo répondre te ndenge juge abande ozala yoki kanda mama ali botie kuna mama mutuka ezwa bato na makali yaka te eye ake kuna manque wana maîtrise de soi bato ebele balonga mpe misala o répondre patron na yo bien te liboso ya patron na yo fozala kimia biso ovanda mpona kozela ti basisa randi kuna fozala maîtrise de soi ovandi mpio no te baosala randi ti esila soki esili obanda émission osala nini soki oza na impatience ozangi maîtrise de soi mama sara ozomona soki oza na maîtrise de soi te na mosala kolongwa oya kobosanake no aza chef na yo orépondre mpe mabe osali pétage mbala moko mpe aleba chef mpe baza na autorité na bango alongole mosala ntango ozonga na ndako nde conscience esali sikoyo nasalaki mabe mais c'est trop tard na kisaso mpe bato balukaka misala baremplace mbala moko ozomona eza mpona basi ebele na poto abengisi mobali mais loko abengisi mobali na poto maîtrise eso eza te ozomona kwa mwana moke kogangele kotombokela ye mobali mpe asa oyo tobengi phénomène ndeke papa moke akei operdre mobali pourquoi parce que maîtrise de soi eza te bilobela kogangela ye epuis mibali ebe baperdre basi maîtrise de soi eza te amona mwasi oka neti keno rido ya ndako yo est ce que mwasi okobenge yo mwasi aza être lokola yo mwasi fo kopesa valeur nazoyebisa bapapa nyonso tout mois de mars ezoya il faut kopesa mama valeur mobali soki olambeli mwasi na yo eza mabe te neti ngai je serai un bon mari naolambela mwasi na nga fufu sans problème napesi mwasi na nga nasukula bilamba basous-vêtement na ye mais eza mabe te mais oui namemeli mpe bana nakosukula ye basous-vêtement nasukula basutien na ye aza mwasi na ngai un plus est égal combien mais bon oyoka soni ya nini soki ozangi maîtrise de soi ne ebota orgueil wana nde mamuto olobela wana parce que kozanga maîtrise de soi ekozala accompagné na kanda ekozala accompagné na orgueil papa tosaka mwasi na yo mwasi aza fololo te flair fololo soki keno obokela omai te ekonzuluka ekonuna nalobi mwasi na ngai so azobela na osala to na osala te ebo nasala te mpo na nini po lisumu nango akoyeba maintenant nango akoyeba implicite egale ntango na okota na dushe kuna moto akoyeba aza te naniki kitoko narepasele mpe ye natie mpe boya kolata pome eza te wa mpona biso ya futur marie tala nalambaka naolamba kitoko sans problème mais oui sans problème mwasi aza fololo aza aide semblable na yo mama aboti yo papa oyo soki ke nozobela akoya te kosukula yo mwasi wana moto akosukula yo aza ami akolanda yo ti na suka vi na yo makambo mosusu ozanga baproblème mama bino kozala kufi otikala orphelin daye oza orphelin mwasi no moto aremplace mama na bino oyebi ye tala ngai na bande mpe kozala mwa balolendo mais mama nakosa yo te wana ntango tokande okola tolia bamalewa ntango nakomi kolamba moko mosusu nakokalinga soso oyebi nani soso biakui soko ngo okalinga yango esotaka na misu ezwanga na misu nde mokwana na banga bamama nayebazika nde boye risque toana risque bamisu namosu poisson ndado likolo risque osakana te oyebi so ozolamba fufu so ozobalola mbala moko oyoka tolo esa pasi lokola moto akosoli lokola moto ateyi pendant 1 heure du temps siko bamama babanda kolamba epuis yo papa oza na limbisanga ndeko na biso moluba oliaka fufu ebele oyaka mpe na bacamarade na yo ozomona lamba fufu kuna
La moukana tongo lamba, na tongo balami na midi balami na ma camarade. Moi, si on a appris, vous voyez, et le repamba. Non, c'est faux. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Au plus, ce qu'amour est ça, ce que moi, c'est naïo. Au monde harmonie, na katia libala. Maman, bala, nous, c'est un bébé. Moi, ce que moi, je bala, je soutien, je respecte. Ils ont un esprit. Ils ont combat futur. Parce que le logo, mon boui, na kat nabino. Torobonde là, torobong selba nabino. Il faut payer sa maman respect. Bamutu ba bota kabiso, bamutu ba sunga kabiso, bamutu ba landa kabiso ti na beta ebele ya vie. Bamutu ba bota la kabiso bani. Maman, moi si on a une peste moi Joana lobby, abi ma soubezo bimate. Na nga na bota na césarienne. Ye papa na vandi avandi. Mais maman côté zo mo danger. Parce que prophète bonne nanza papa na avandi. Nasuka na ba prophète ya lukuta. Balia ba mbonga bato. Tant maman na pa mona na siko. Popola mona ki maman na signé mukandalo biboyi. Soki na boti na so meloko nyoso osenganga. Na yemo la taille pasteur na boti sans problème. Na laisse pour na ngindi. Bon à salaté. Yena nzambe. Ate il faut ça là. Yena nzambe te. Il faut ça là. Il faut ça là acte mongo. Sur moi va pas parler pas avec des vos prophètes tout ça. Pas avec les prophètes quand tout marche bien. Mais quand rien ne semble marcher, quand papa on a un prophète na oté. C'est comme ça. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a invité Ozana moi Nsoaka Suka. Moi Suka vraiment on m'a kinga mingi. Vraiment. Dans l'émission nous analysons ensemble na zai na retraite pendant 45 jours. Pour prier pour nous préparer année. Au moment où j'avais allé moi mabé, on expliquait que février n'est ce année a sorti. Voilà. Bah na Israël le 14 février na Égypte. Le 14 février. Il y a un février ça mois a sorti. Préparer sortie na yo. Na juste ça va tout nyos tout au balimba bima. On no monana, on no ça la succès. Mois à février. Mois à février ça mois à succès. Et ça mois à réussite. Mois à liberté. Na banda prière il y a 21 jours le 14 février. Jeûne et prière. On no samia nanga, obenganga. Nani ngaba to linga papa na samia na yo. Wandi bien. Papa, nzambe alobini ponanga. O bon suka lobité. Yo le bisanga makasi. Ba professeur ma. Oh, ngana bamba kate na biso que noté sikote. Mais bato wana. Ngana otinde pa ba mwana suka. Otine mo suka pa yana bangu. Ba ko bamba ye. Akepo mo. Ba bamba ye. Yana ba mikolo ya opesa liba. Otale professeur yana bango te. Professeur ni. Otalité. Natalité professeur ni. Bopianga téléphone. Otalité. Ya solo wana penza. Professeur ni. Pianga téléphone. What bien ba prophète par coïncidence. La prophétie. Faut la prophétie. Ba prophète par coïncidence. Tota la prophétie. Ba prophète par coïncidence ni bazama ndingo tala. Webi mboka na biso tous en sérieux. Tous on ça va la parole de Dieu. Ba tout so lo te. Aza jaloux ya ba prophète parce que non azo pe sa prophétie na pe sa prophétie na prophétisaka. Na jaloux na bango te. Na hotel melandi misala na bango mena lingaka bango. Ba bongo la mitema batika mabe. Bazongela nzela ya nzambe. Ba vendre la écriture. La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nazo bisa maman moko za ba problème za ba difficulté aux otala ngai. Ko hésiter te benga ngai na bondela pona yo. Oza ba prendre ba difficulté etungi so mingi. Ozoluka mikanda na poto. Awa na Congo ozoluka mata. Ozoluka promotion, ozoluka succès. Bando bana mombongo zo simbate. Banda ba faire ne kufa. Libala na makambo etambola bien te. Oza na mbet hôpital ozo bela, ozo bikate. Obengi bengi ba pasteur ba prophète. Ozo solution te. Otini ba mbongo. Ozo solution te. Appelle le prophète Mobikis. L'Éternel mon Dieu, que je sers avec persévérance, que je sers avec amour, va te relever. La Bible dit, la prière fervente des justes relèvera même les malades à une grande efficacité. Je crois à mon Dieu Jésus-Christ. Je lève ce Jésus-Christ-là, un Dieu capable de tout, sauf rien. Il est capable de tout. Il va pouvoir.
Docteur Patrick, je crois que tu as clôturé la prophétie pour là. Mon voisin 150 $, et alors mon voisin 160. C'est là. Et ça là, moi, dans la 4 à Salo, à la mon il y a programmé $300. On est là au Mobouy, ça m'a dit ça. On est là, on est. Et alors mon voisin 150 $, et alors mon voisin 160 $, et alors mon voisin 250 $, et alors mon voisin 38 $, et alors mon voisin mon loyer. Il nous a sauvé ça. Ok. Et ça là. Nzamba talisi bato nyonso tu bazali na bambongo abiba pe. Tika biso tupema. Tika na Docteur Patrick na pema. Nabi tika na pema. Tika na pema na tia parole de Dieu tika na pema. Merci Docteur Patrick to komi na suka émission. Na pesi mote na ngai na ba onyo subala bazolanda biso. Soko moni nazaki mo matata eza façon na ngai ya koloba. Pona linga buzoba te. Je suis un homme de rigueur. Je suis un homme sérieux. Naka kolobaka bonne émission na era kotia. Soki na vanda na loba te naza calme na loba te. Na lobaka na era kotia. Et na sengi respect na peuple de Dieu. Topé sa peuple de Dieu valeur, topé sa mon respect ba pate ya bato angani. Coroner kota kiao. Ba pato ba vanda ki na ndako, ba pato ba vanda na ndako, ba ndo na église te. To respecter bango. To comprendre que no ba pate wana bazaka ya Yesu. Po l'église ekanga maki. Ba offrande pe wano zo angote. L'église ekanga maki. To comprendre que non, obikisi. Obateli. Azanzambe ni mkolo bibole wana. Na pesi mbote na ngai na papa Diego Milito mon président. Na pesi mbote na ngai na mama Saratola oyo. Opesi biso valeur honneur oyo na cameraman na biso. Ceux qui m'ont dit malamu ezaye soki mabe ndeka tolwa ezaye. Na pesi mbote na Maeva koko Maeva. Na pesi mbote na mama Joseline. Na pesi mbote na papa Johnny, na pesi mbote na papa Noël, mama Solange, na mama Rite, na pesi mbote na mama Lydia. Mama Lydia na pesi mbote na Titi Bwana. Et puis na pesi mbote na ami na ngai Serge Kabouya aux États-Unis malgré mikolo azobeta mabe na pesi mbote. Serge, au sable au salon. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Docteur Patrick, merci na bato nyonso tu bolanda ki biso, bo commenter, bo partager émission, ceux qui vous sepeli nango, bo tindela biso ba remarque et puis bo tindela biso ba question pour une prochaine émission. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.